Zoumel 1000 ezope ki sabiso makambo yo. Soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya suki za suki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi ba makapo na Kabila, ba bambela kae makambo pe mingi. Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Mazali Koukengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya baini ya Congo, oh na landate, Badisco ya lokuta ya ba opposant, Mama Kalamba, Yasila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya ngwanda poasa. Zoumel ebimisa terminator poasa. Roger Lungala kota retraite. Badeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na nsengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo toyambi bongo bandeko oyo baye po ete tokoka kobeta masolo na oyo etali bongo 20e anniversaire ya depuis président Mobutu atika biso na mokili oyo. Lelo tokobeta masolo wana pe bandeko bazali na ba point de vue na bango ya kopesa pe oyo nini bakotalisa na kati na ndenge nini 20e année ya anniversaire ya liwa ya président Mobutu pe bakokota pe lisusu na oyo etali bongo depuis Tshisekedi akufa. Eloko nini oyo ezali kosala po ete kor na ye ekoka kokende na Kongo te ndenge bazalaki kopesa ba promesse o kor na ye ekokende date boye, kor na ye ekokoma na Kinshasa mokolo boye, kasi wana nyonso tu ezalaki kaka masolo ya bandoto ya baba. Lelo pe tokolobela yango po ete tokoka kotalisa na bandeko eloko nini oyo bandeko bazali kokanisa na oyo etali bongo kor ya Etienne Tshisekedi ndenge nini ezali kokende na Kongo te. Kasi ya mbote tokoka kolobisa bandeko oyo tozali na bango na kati na forum tout d'abord na baluki bongo na nepa ya Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour na présence na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci Papa Roger Ngapé Lokola, na pesio Moté, na pesi Papa Jacques Moté, Maman Rosalie Moté. Ndeko Denis Kakuka Moté pe balandi nyonso ya Radio Zoumel 1000 Moté pe kimia na mabota na bango. Merci Papa Roger na zong selo maloba. Merci Papa Roger, mbote na Kope. Mbote na Papa Botamba pe na Mama Rosalie. Mbote na Ndeko Maziza.
mbote na bandeko oyo bakorejoindre biso na kati ya forum mbote na balandi na biso oyo bazali na kati ya boîte. Merci papa Roger. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, bandeko babolingo, to pesipe, bambote, et pa ya bandeko nyosu bazali kuna kote à boîte, o bazali kolanda biso na minute oyo, to pesibino bambote pona tala bino bozui pona koya koyoka, eloko nini oyo, e koloba mana butu ya lelo, pe mituna na bino bokotuna, na banzi ete, bokozala pe na esengo po ete, bato bokotuna mituna, bakozanga te, kopesa bino biano. Alors, natango na baluki bongo epai ya Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza na banzi lelo ezali mokolo oyo boye po ete bokoka kolobela na oitali bongo 20e anniversaire ya liwa ya Mobutu. Depuis akufa ti tokoma lelo, esali déjà 20 ans yango wana bokoloba boye na sujet o bokoloba po na botalisa biso eloko nini o bino bokoloba na kati na masolo wana. Pe na banzi ete na kati na bamasolo yango tokozanga pe te kolobela ndenge nini kor ya Etienne Tshisekedi oyo penza zalaki na privilège po ete akende kokunda bana Congo, mais masolo yango to comprendre te o ndenge balobaka obe bakale kuna na bakale toyebi te bakale yango ezalaki kouta wapi. Yango wana mokolo mwa lelo tokolingana nu toloba na oyo etali bongo eloko nini ezali kosala ete ti lelo ndenge ezali wana Tshisekedi azwaki kor ya Tshisekedi ekokaki kokita te na Congo lelo na banzi makambo wana nyonso tu tokolobela yango. Alors po ete tokoka koganita Monsieur Pierre Maziza sans plus tarder na tango yo na pesi yo maloba loba onyo sozali na yango pe bandeko bakozala na bamituna ya kotuna tokozanga te kopesa bango occasion po ete mituna na bango eleka soki pe baoyo bakozala na bapoint de vie ya kopesa bakozanga te kopesa pe bapoint de vie na bango. Maloba ezali epai na yo Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger nakanisi lelo ekokisi 20 ans depuis Maréchal Mobutu atikaka biso. Nakanisi président Mobutu azalaki très malade na bambula oyo biso zalaka na Congo. Il était souffrant sérieusement, mais Nzambe asali ke aya kozwa molimo na ye kaka ngonga muke tango ye abimi libanda. Nakanisi ye abimi libanda avangi muke Nzambe aye kozwa molimo na ye po azalaki deja mutu ya kobela. Mais problème ezali moi pasi parce que akundama libanda, mais azalaki mutu oyo asali moi bambula ebele. Ce qui est fort regrettable que na 20e anniversaire na ye tomoni ba délégation euti Congo po baya kosala qu'est-ce que na koki koloba ba messe na mboka Maroc. Mais biso nyonso yebi que Maroc c'est un pays musulman. Na ba musulman ba culte ya ba mort vraiment ezalaka te. Ezalaka vraiment te. Mais pas si ezali na ndenge nini que ba accusation lokola ezanga te na ndenge ba pekisaki ba manifestation wana na mboka Maroc. On a accusé encore et encore le gouvernement du Congo, ba autorité ya Congo, comme si ba autorité ya Congo ba koma kopesa. Donc ce sont eux qui dirigent le monde. Ceux qui m'ont manifestation va empêcher à la Belgique, ba autorité à Congo, ba Tinimbong. Et l'autre Moussakangaï, c'est le montant qu'on est en train ba lobaka. Balinga ba corrompre ngai, na ba 300 000 dollars, 300 000 euros. Nakanisi, binomoko Papa Roger, batu ya Radio Zoomel 1000 bozala qui peut victime ya makambuana. Na Pasteur Chatumba erazalaki na kliko oyo ya ba combattant bolokaki Pasteur Chatumba lobi village ceux qui na ma campagne 1 million ceux qui combien wana bolinga ki bo pesa ye na clé à village donc clé à la main ceux qui na kwango ceux qui batongela ki ye ceux qui gouvernement mutasomba ki na bangonga wana na kanisi
oyo ekomi babiloko moko ya donc na koki koloba bilobela, comme si les gens commencent à monter les enchères pour faire plaisir ou pour faire plaire ou pour bayebana, dans le sens que ngai balingaki ba corrompre ngai eloko wana ekomi Papa Roger yomoko oyebi ndenge ezalaka, peut-être yo lobi pe bakoloba ke Papa Roger okomi ndoki, mais wana nde yoko ya ko comprendre que peut-être que ndoki yango existaka te. Donc lelo tokomi komona ke ekomi neti baventure wana gouvernement ezoluka bambongo Kinshasa kura pasi mai pasi, mais mbongo babimisaka mbongo pour corrompre combattants yango soki baza 1 million, soki 2 millions, soki 3 millions, mais yeba ke combattant azo komi plus à importance alobi ngai 300 000 making na 300 000 à kokite, mais le même combattant azo kokemba kokende kozela mangoya. Mais ce qui est étonnant, même le patriotisme yango donc na 300 000 yo obo, mais kende kobundela mboka na biso na babitumba oyo ezoko bima vraiment soki oza vraiment na motema ke yo penza yo mabele ya Congo yo kokufa nango, mais kende kobunda na este kuna bandeko na biso bazoboma bango. Donc eloko wana ça nous étonne, mais bandeko il faut boyeba lelo nzoto ya président tout ezonga na Congo te pona nini. Papa Roger motuna wana batu ebele bazoko mituna balobi ye akufi mutu akufi, mais pona nini nzoto na ye ekoki kozonga te. Mais le président Mobutu a une famille. Ndenge batu bazokoloba, quand quelqu'un meurt, le corps appartient à la famille. Appartient à la famille. Donc nzoto ya mutu wana ezongaka na famille na ye. À part exception ekoki kozala na ba oyo bakufeli en tant que basango. Mutu soki akufi sango nzoto na ye etikalaka na maboko kaka ya basango. En tout cas, tokoki ko vérifier que na lobby ya solo na point wana. Mais mutu nyonso soki akufi, on remet le corps na famille. Nde toto ya Kondo Mobutu ezali lelo. Papa Roger, famille ya Mobutu bazoko vivre na exil. Eloko ya liboso yango wana. Peut-être na exil wana, moi l'avantage na kanisi bana nyonso pe basilisa peut-être kotanga te. Ba oyo Mobutu atikaki peut-être ba mususu baza lelo na kokilo 20 ans après, mingi peut-être baza na ba université bazokota. Mais maman na bango azali na bango na statut ya donc ya ba comment na kokikolo ba réfugié politique na cadre wana. Mais lelo soki nzoto ya président Mobutu ezongi, mama Bobila dawa azali na obligation wana azonga na mboka. Era kozonga na mboka, statut na ekosala nini ekokweya. Na kanisi mokolo émission moko ezalaki awa ndeko Denis Kakoka alobaka yango. Alobi tango banome Monsieur Etienne Tshisekedi, Premier ministre, tous ses enfants, problème, il y a demande d'asile na bango, et komaki Mobulu. Et qui Mobulu. Mais toye, na président Mobutu,
chaque tribu balaka na ba coutume na bango. Bazalaka na ba coutume na bango. Na ba concertation o esalamaki, on a demandé na ba famille va s'arranger de façon que le corps puisse descendre et zonga na Kinshasa et zonga na Congo. Mais jusque-là, la famille n'a jamais répondu positivement. D'abord, eloko ya liboso ya mwana. Eloko ya mibale, ndenge babandaki kolobake, on les a empêchés. Le gouvernement de Kinshasa a dépêché les gens na Maroc pour pas pétissa wana. Alors que na Kinshasa même, ba mes et salemi pour na président Mobutu. Est-ce que bozo komona yango normal? Ba pétissa na libanda alors que na kati ya mboka ba eloko wana ba pétissa. Pour vous dire que baptisation ezalaka ka ndenge wana par plaisir. Mais nalandi Jean-Claude Mvemba. Mais ce qui totali pas ba politicien na biso moko na monaka neti basakanaka na esprit ya bato. Ye alobi azongaki na exil na 1999 ayonga en exil. Mais bandeko na 99 wana ayeko zonga en exil. Donc il était en exil au nom de qui? Qui l'a envoyé en exil? Il était en exil, il combattait qui? Le même maréchal Mobutu. Tout ça là quand même sérieux. Il était en exil en combattant Mobutu. Ayeko zonga en exil en tant que président, il y a un père. Section, il y a France. Qui trompe qui? Ce que vous tali malamu, to analyser pour wana. Yé azalaki en exil pour abandaki ko combattre le régime ya Mobutu. Et en exil wana, ayeko zong comme représentant, il y a même parti oyo yé abandaki ko combattre. Et tozo komona na ba manifestation nyonso. Mais to raisonner moi muke et pas yé et l'autre ezangi kaka ezang ce qui MPCR ce qui mine et l'autre ezangi kaka ke ekoma kaka MPR. Donc eloko parfois ezoko ko conduire les alliés haine. Chilombo. Il était en exil en dictature ya Mobutu. Mais Félix Lelo yende mutu a okende et payi pona ba festivité wana ya 20e anniversaire ya Liwa ya Mobutu. Allez-y comprendre. Vous avez comment on a des contradictions. Et rien okende wana et ya tata na ye eza ko traîner nanu. Ceux qui n'ont pas funérarium, ceux qui n'ont mort, tout ce qu'on comprend traiter. Seulement guidé par cette haine-là, oyo ezo cohabité bango. Il guidé par la haine. Parce que l'élo, j'ai honteux qu'on puisse faire et des hommes politiques que anti-Kabila. Front anti-Kabila. Donc, c'est comme si quelqu'un a eu ça la front, n'a ici na front wana, il n'est pas exclu que tu retrouves même Bamindele, Soros, donc Batubele. On va le retrouver, Cécile Kienge. Donc, tu retrouves Bango na front, il y a Nengewana. Parce que l'élo politique ya moso ndenge ezoko kende
Donc on va se retrouver dans la situation moko oyo ke mutu na mutu avant na coin na ye. Donc que moi public et botama et belé parce que on introduit venin moko ya haine et ezoko détruire mboka na biso oyo ezoko détruire mboka na biso parce que lelo ce qui vraiment Félix a souffert de la dictature. Il a été en exil, par relégation à Mobutu, peut-être par respect. Mais d'ailleurs, je ne peux pas dire que ce respect-là a régné dans cette famille-là. Pour Monaki, Binomoko, Mobutu, era ailleurs en France, à Yamba, mais c'est Etienne Tshisekedi. À Yambiye. Donc, on ne comprend plus rien dans cette politique-là. Et Zalaki, opposition, il y a solo, ou Babomisaki Banabatu, kaka, gratuitement comme ça. Donc, Papa Roger Nakanisi, Pona, Nzoto, Oyo Yakondo, Monsieur Etienne Tshisekedi, déclaration Oyo Yaba Mbomeur Oyo, ba confiaki corps ya Papa Etienne Tshisekedi, à lobby, à sali ba déclaration na Jeune Afrique, à lobby, traitement Oyo, à taki na corps ya Papa Nabiso Etienne Tshisekedi, et zalaki traitement moko, selon la loi, et koka qui peut tenir kaka 15 jours. Selon la loi. Mais le corps là, alors oui, mais peut-être le danger mon corps est saté. Mais ce n'est plus or. Bah, pour exposer, il faut poser un mot na kati ya cercueil. Cercueil, bah, koki ko fongola moté. Mais cercueil peut destiner à transport. Et ça va traiter cercueil en zinc. Pour vous dire que parfois, Batu Ebele, Radio Zoumel 1000, accusation, kaka, gratuitement. Mais on dit la vérité. Et que, parti wana, donc, Bazali wana, ils ne vivent que de mensonges. Au lieu de l'obéla, vérité. Donc, ceux qui ont lobby vérité, Binomoko, Bomonaki, Herba lobby, est-ce que yo aussi au Koutana, na Joseph Kabila? A lobby, Ngaï, à ce que je sache, na Koutana, na yena noté. Mais, témoignage, yoko bima, mais, vous allez awa. Donc, c'est ça. Na mensonge, andingwana, Nana Monyango, et ça, la genre, la politique ya kala. Na moya lelo, pa makambo ekomi ebele oyo ekoki confondre mutu. Ekoki confondre mutu pour voir réalité pe vérité ya likambo. Lelo nazomona que ezali neti soni moko le fait que peut-être suite na oyo Mama Bobila Dawa asalaki na liwa ya Papa Etienne Tshisekedi, mais 20e anniversaire ya liwa ya Mobutu. Où était Félix l'enterrement ya Mobutu? Pourquoi il n'est pas parti? Anniversaire ya liwa na ye pona nini na kende kite? Deux pona nini na kende kite? Troisième pona nini na kende kite? Quatrième, mais ceux qui te comptent Yomutu au sala à présent cité na anniversaire wana nyonso même oyo bayaki ko fêter awa na mboka Belgique oyo boketu abetaka musique. Est-ce que bomonaka présence ya Félix? Pourquoi lelo ake na Maroc? Pourquoi lelo ake na Maroc?
ils ont porté l'accusation. Mais quand Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas vu vidéo Oyo, Kamerhe a été pour visiter Maman Bobi Ladawa na Maroc. Et ngakaye alobi me Mama zonga na mboka. Alobi a bana ba kende nanu banzanga banani il travaillait au Congo. Banzanga bazali na Congo. Et que lelo corps ya tata na bango baboya ko rapatrier yango. Mais le problème mususu pe kozala na niveau parce que bakor mususu eza na Algérie kaka bakonzi ya mboka na biso oyebika bamboka oyo ya ba musulman bazali pe na ndenge na bango oyo bamemelaka bamakambo na bango concernant batu soki mutu soki akufi. Est-ce que mibeko na bango religion na bango epite kokende exhumation? Est-ce que epekisi yango te? C'est ce qu'il faut savoir. Voilà Papa Roger Nakanisi na pour l'instant na souki na question wana. Est-ce que religion ya ba musulman epesaka autorisation de kotimola kobimisa corps na mabele po malisusu na miso ya bato? Voilà question wana bakanisi bandeko oyo toza na bango awa na plateau, meme balandi na biso pe oyo akoki kozala na réponse akoki kopesa biso po ba religion ekeseni na Del et Belé. Merci Papa Roger Nazom Selioman. Merci Monsieur Pierre Maziza. Nabanzi bandeko bozali côté à boîte bosili kozwa bonne note na onyusu. Monsieur Pierre Maziza utukoloba ekomi moma oyo bobongisa penza mituna na bino poete na kozwa peta ya kotanga yango poete na lekisa yango. Mais en attendant tobaluki nanu epai ya Monsieur Denis Kakuka. Monsieur Denis Kakuka malobe ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mingi Papa Roger na kopesanga maloba. La landi ndeko Maziza na bokebi nyonso. Maye matali 20e anniversaire ya liwa ya Kondo Mobutu Sese Seko. Ozomona Papa Roger na ndeko na ngai po nzoto na ye ezonga ndenge ndeko Maziza uti koloba ezonga na Congo. Ezali problème ezali côté ya gouvernement te, parce que ndeko oyo soki noko soki chef de famille ya Kondo Mobutu oyo azalaka na ye kaka toujours na mboka lere azwaki bokono président Kabila azwaka ye en charge atindi ye te na Inde. Lere ye akei na Inde azwi traitement te abiki azongi alobi alobaki ne clairement ngai biso tolingaka nzoto ya ndeko na biso ezonga bakunda ngo na mabele na biso. Mais problème ezalaka wapi? Kote ya bana nde bazwa décision soki koya kokunda tata na bango na Congo aye gouvernement aboyaka te. Gouvernement apesa feu vert azelaka kaka kote ya bafamille ya bana. Mais moko pe ezali na kati parce que Kondo Mobutu atongaki niti mozole na ye mozole na Guadeloupe esika bakunda Mama Sese.
esika wana je crois bien ezalaki ke lere bitumba oyo Jean Pierre Mbemba banini tout ça bavandaliza mozole wana kutu nzoto ya kondo mama sese bakende kokunda ngo na pembeni ndenge wana mutu akendaki kotonga kotiela ye kamwa dale ya sculpture dale mpona présence kolakisaki bakundaki mutu wana ezali mama Olive Lebe Kabila. Yokanisi ke na bana wana bazali na pota te na entre bana ezala bango pasi te bakende koprofane mama na bango bakende kotia ye neti mobali na ye atongelaki ye eloko moko ya bien bakende kokundola mutu bakende kobwaka ye neti mutu anini ndenge wana me or akufaki comme première dame du Congo na mosusu mpe bana ezalaka bango pasi baacte wana ezali te ke bato toloba te ke au gouvernement mutu asalaki yango non kaka bango na bango bato Équateur mpona nini papa Roger unaloba otoyeba mpe vi kamwa vi ya Mobutu mama Cessé elle est azalaki originaire ya Bandundu je crois bien abotamaki ndeko Maziza koko koyeba parce que na moment wana biso nyonso tozalaki na bainternat basango ya Bandundu bapesaki biographie nyonso ya mama Cessé abotamaki je crois bien dans les années 44 tata na ye aza kosala comme assistant médical na côté ya Bakata ozomona ke bango babimisi ebembe babwaki yango libanda bakundi ye en dehors de esika oyo mobali na ye atikaki ye ozomona ke côté bana ekoko ozala mpe na bafrustration esalaka bango pasi yango wana ozomona ke bamosusu bakoloba ke ebemba papa eke baokunda ye wa po deja esika wana ekoma babebisa yango kosakana te na bato ameli Jean Pierre Mbemba wana ozomona ke mabe ezali kaka mpe na bango moko bato Équateur mpo esika vraiment mowei alingaki peut-être akunda ye ata pembeni ya mwasi na ye oyo abotaki ne bana mpo apreparaki mamosusu dans la vie mutu abongisaka déjà biloko na ye avant alobi nasala esika boye nga mpe soki nakufi bakokundanga wana pembeni eza ekoma mozole ya famille bango babebisaki yango parce que ye alingaki même mokolo oyo banani Abdel ekotaki uta alobaki botika ngai nakufa na ngai awa soki kokufa nakufa naza soda nakufa awa bamemaki akomo mpona nini
alingaki te ke peut-être abandonné nzoto ya mama ya bana na ye. Mais mayema tali Félix famille Tshisekedi tulo kuna na lobaki ke IDPS bakreaki yango ezalaki bokoyokana Tshisekedi na Mobutu. Wana nyonso tu ezalaki opposition wana ezalaki opposition ya mascarade. Papa Roger bandeko na ngai po Tshisekedi azali parrain azalaki parrain ya mwana ya Mobutu. Do bango bakomaki neti famille. Ozomona ke leri ya kupi ese nzanga azalaki te. Nzanga ayaki parce que c'est le moto akupaki aza parrain na ye. Ozomona ke famille Tshisekedi wana bazali bato moko basakanaka na esprit ya bato. Esika ye azokolia azokowangana nasi naloba tu mosusu ke lere Abdel ebandi kokota biso tokanisaki ke Tshisekedi banuza akoapuye Abdel rien. Tomona kaka Tshisekedi na Cap Martin te okutana na Mobutu. Tomona ke position na ye ezalaki ke akokende kote oyo asali asakani l'esprit na bino azongeli position na ye oyo ya kala. Tomona ke yango wana tel père tel fils émission elekaki na lobaki parce que ye azokoyeba IDPS eza lisusu IDPS oyo ya parti politique te ya bango ekoma neti eloko bakop nakende kobeta banko ye moko alobaka ndenge nini papa Tshisekedi soki okei bapesi yo mbongo zwa mbongo lia apres obalukeli bango wana politike oyo Félix bazokosala mayema tali liwa ya papa Tshisekedi na makambo nyonso oyo eza koleka nawe na mboka Belgique. Papa Roger nakanisi soko oza na mémoire ya malamu tu mosusu mutu moko soki combattant IDPS alobaki ke o bakoportenga plainte mpona nini nalobaki makambo verité wana ke awa na mboka Belgique ebembe bagardaka yango te pas plus de 15 jours oyo ekendeke plus de 15 jours ezali ebembe oyo mort par violence na moto oyo akupaka vraiment na liwa ya normal oyo ndenge nzambe ebengi même belge 6 jours maximum bakundi ye tolobaka mpe tolobi te
papa Tshisekedi ndenge ba exposaki ye wana il n'était pas embaumé. Pour ceux qui Tshisekedi qui embaumé balingi ba embaumé ba exposé yete. Parce que formol ezali nocif. Et ezokomona neti ambomelo awuti kopesa ba déclaration na Jeune Afrique alobi vérité. Donc l'air va exposer qui wana va préparer qui après avoir exposé ba messe surtout a memaki nzoto ya kondo papa Tshisekedi epai ya mutu oyo ambomaki ye. Donc ba préparer qui déjà nzoto amoué pour ekende mboka parce que kombome wana ekosala bakoconserve kaka nzoto ye pa alobi toza na mboka Belgique toza na esika te tokongela te kokongele nzoto amoué. Disposition wana ezalaka te, dispositif wana ezalaka te. Donc baproduit oyo bango batiaki ye na nzoto c'est pour conserver la personne pendant 15 jours. Le temps ya bacérémonie oyo bino bakosala banini tout ça. Après 15 jours nzoto ya motu ebandi kobeba. Ozomona ke maloba na biso oyo tolobelaki peuple congolais bosolo parce que esika mosusu oyo bakoki kogarde ye eza te parce que bango bato ya IDPS kuna po papa Roger bato ya IDPS lukute eleka bango maintenant ba mensonge wana sikoyo ebandi korattrape bango parce que esika bagarde ebembe eza te akokende kogarde ebembe wana wapi bakavo parce bakoki kogarde yango te ke na funéraire bagarde non akokende na caveau provisoire même ata caveau provisoire ezali kokundama soki bakotisi yo kuna loba ke badele wana ke déjà bazoprépare esika na yo oyo bakokunda yo esalami parce que au moins un mois parce que batiaka kuna parce que bakabo mosusu le temps ke ekauka ezali neti caveau de transit bakotia yo kuna batie ebembe kuna me mokolo oyo caveau ekokauka bakoya babimisi ebembe bino bafamille kutu bakobenga bino te bakolakisa bino avant nanu tala caveau na bino yango tozosala awa bango moko bakobimisa na caveau provisoire bakundi yango définitivement na caveau oyo bino bosalaki à ce moment là bakobenga bino bafamille boya tokundi déjà moto na bino soki bolingi kokotia bafleur boyeba bokei bokebotana parce que moi papa Roger bokilo na ngai akupaki bakundaki ye nani après bakundaki baprocédure ezalaki ebele po batransfere ye na caveau
biso tomonaki te na ndenge basalaki koto kuna ndenge basalaki kaka baye koyebisa biso ke tosi totransfere kote kapa na bango wana baza confronté na beaucoup de problèmes parce que ekosenga exhumation yango wana ozomona ke bango olie balobela peuple vérité bakokosa bato parce que même kabunu nga natunaka atulo kuna nga alobi kabunu soki ye akanisi ke Belgique bango bakopesa mitindo na Belgique ke bagarde kaka bakende otia motu na frigo lelo vérité ebimi ke badispositif wana ya kogarde bibembe pendant 7 mois ou 6 mois eza te wana ozomona ke baposaki bamilitant na bango olere ebembe koya tokofongola bokomona ye na kati baya kozwa ebembe sikoyo bakende kolakisa bamilitant lelo soki te tokotuna bango yo moko papa Roger l'émission moko bolobaki mamusu bakokende basombe soki ekeko bakodisi kuna ekomi kilo bakokosa bamilitant ke ebembe eza na kati parce que na mboka Belgique awa il faut baprocédure neti déjà nzoto ya mowei ese changer eza lisusu ndenge ezalaki te komeli bango pasi na batemps mpe oyo ya milai parce que na kati ya cercueil ya zinc esi deformaka te ekomaka na badelicatesse moko ya kosakana te mpo nzoto ya mowei evimbaka je crois bien tout le kuna na fiaki besika tomonaki tokendeki na enterrement ya mamelo papa Roger cercueil ebeti canon malgré bavisaka yango pure epongwama nzoto ya mowei evimbi etomboli kifiniku ezalaki na kati ya kaboa bango nozomona papa Roger bato ya IDPS atika lokuta bayebisaka bato bosolo parce que biso tozovivre awa na bamboka ya mindele tozoyeba baloi oyo ndeko Mazizi awuti koloba kote ya bamusulman na bamusulman soki bakundi motu okoki koexime ye te c'est interdit na bamusulman yango eza kaka na bango nyonso tu ozomona la plupart mingi babibembe ya bakonzi oyo ya biso bakufa na bamboka musulman ezalaka problème moko très délicat parce que na bango motu soki akufi botika ya pema na kimia profanation soki bosali profanation na bango kuna ezalaka somo même awa na biso awa bamboka oyo tozopanda mpona
ça les exhumations la procédure ya milai ezali te ke yo boya olobi nalingi nazwa ebembe na ngai nakende nango non la procédure ipo elana okosenga baautorisation ezokolanda eladi te baye kozwa décision balobi tokosala boye parce que même bato oyo bakufaka awa papa Roger na mboka Belgique soki dire ya par exemple ndenge baluwaka terrain soki par exemple yo moto okufi oza na kabo te soki période ekoki bu il faut babimisa ebembe na yo mais bakobwaka yango te yo babwaki tout ça bakotraite yango bakosokola batriaka eza na mwa chaque cimetière ezalaka esika batiaka bamikuwa okomona bato wana bakosokola basokoli yango propre loboko motu kote boye loboko kote oyo bazokosepare eloko na eloko bazokotia apart mais oyo ya moto abuti okufa décomposition esili enanu te eza nanu mpona moma wana kuna na kati ekomi neti à moitié poto-poto. Et en plus de ça, na gaz ya ba formol et tout ça. Ils ont bloqué moko, il faut manipuler en gros, c'est avec beaucoup de prudence. Parce que les bateaux qui ça, il faut être là, pas moko des spécialistes. Même kokende na ye na aéroport ti kokende na ye le reste ti na aéroport il faut même na kata cercueil escorté par des policiers o baboyi ki même accident esalami gaz wana ebima te parce que c'est toxique. Merci papa Roger. Bon, napesa nano maloba bipa ya ndeko Maziza tiki azana maloba koloba akoti. Merci, monsieur Denis Kakoka. Pour le moment, côté à boîte mitune ezalité, na kosenga na monsieur Pierre Maziza azwa maloba na lombango penza, s'il vous plaît. Oui, si papa Roger nandeko pesinga maloba, merci nandeko Denis Kakoka pe. Nakanisi ndeko Denis Kakoka auti koloba. Mais eloko mususu ngai nakokaki ko soulever pona na nzoto ya papa la biso ekedi. Papa Roger tozali na kati ya dilemme. Pona obi yango. Omoni bamboka oyo biso toye parfois tosaka pe makambo. Tosalelaka lofundu te. Tosalelaka lofundu te. Eloko oyo ekomi sikoyo ezali pasimi. On a dit nazo woloba ke ezali pasi parce que na mojik la loi et autorisaka te bakunda mutu na babiloko oyo et se décomposaka te. Donc ndenge ba préparaki corps ya papa ekedi ezali nzoto, ils sont dans l'obligation. Nazo koloba yango. Ils sont dans l'obligation ya rapatriement ya corps wana. Ils sont dans l'obligation pour nanini. Pour azali na kati ya cercueil ya 5.
Belgique nzoto ya mutu moko te ekoki kotikala na mabele que après 15 ans bakuta nzoto eza intact. Le corps ya mutu nyonso il faut ekoma en composition. Donc durée ezali 15 ans. Ba oyo mususu, ba oyo naloba, ba oyo omonaka ke l'État ake kokunda mutu. Esika wana bakotikela yo yango 7. Omonaka parti oyo babengaka ya ba indigent. Oyo konabiso mususu commençait parfois à accuser autorité na Congo. Na fosse commune les indigents ici na Poto, ils sont d'abord enterrés en pleine terre. Donc belé bakoki kotiela yo kavote faut bakunda yo na mabele 5 ans ekoki batimoli soki oleki si 5 ans après, ceux qui ont l'équipe place what, ceux qui ont eu au tchaba fleur, 9 chances sur 10 au Botia, fleur na mutumsusu, va remplacer déjà place wana. Nous autres, yandeko, oyo, bakundaki place wana, ba lokoti mikuwa, ndenge ndeko dedikako, kolwa baki kochango na osuer. Et si kawa, mikuwa, batriaka yango oyo ya loboko femi oyo boye esika na esika. Donc mipiku na mipiku. Donc nzoto ya papa Etienne Tshisekedi basalaki na koki koloba lelo tozokende 7e mois basalaki erreur nene. Et je ne comprends pas un intellectuel neti ndeko na ye alandaki pe kaka na koki ko qualifier yango buzoba. Balandaki buzoba parce que lelo difficulté ekomi makasi, pression pe mi makasi, pression na ya administration belge, difficulté ekomi entre gouvernement belge na ndenge bango ba soutenaki parce que le gouvernement belge avait décidé. Alors bien après cérémonie oyo, nous avons décidé que le corps soit rapatrié le vendredi. Corps ekoko kendete, tomonaki ba vidéo. Corps ekoki ko kendete donc peuple bango ceux qui peuple zo ba militant na bango oyo ba bengaka peuple. Donc dès que corps ekoki ko kendete ceux qui Félix a commis premier ministre. 7 mois après, Félix n'est jamais premier ministre. N'est jamais premier ministre. Et Yewana a commis ko waya waya. Mais maman a zoko souffrir, maman avandi azana nukaka na mabele. Ou parfois babiloko mususu la solution était oyo ya mala denge. Monseigneur Moulumba lobaki te ba mema nzoto ya kondo et qu'on l'enterre provisoirement place wana parce que na yebi ke le provisoire allait devenir le définitif. Ndenge parfois lelo ezali awa na Belgique et kokoma pe défini. Mais toujours avec cette question ya kolongola à moins ils sont dans l'obligation ya kosomba kavo asomba kavo familial. Mais Papa Roger, ce qui te zone sima et l'autre kamusaka ngai est-ce que batu yango parce que papa Bomboko on l'a enterré dans le cimetière à Gombe. Ce sont des gens qui n'ont pas eu peut-être Moutounyoso Abanga Kaliwa
Mais ce sont des gens qui ont prévu. A papa bomoko wana basomba kama déjà bakare na bango ya kokunda bango na cimetière. Il est réservé. Pourquoi Batounet famille à l'époque ils étaient des dignitaires, pourquoi ils n'ont pas réservé? Pourquoi ils n'ont pas réservé? Même les lots, même la famille Mobutu, ça na kavo na cimetière ya Gombe wana. Maman c'est avant de transférer na Guadeloupe. On l'a enterré na cimetière à Gombe. Donc les lots est comme que l'État a koundé la bango Mutu. Bien sûr, l'État a koki kosala yango, mais ils sont arrivés exigence moko oyo donc Mutu nyonso ezo lekela ye. Papa Mondo Simba avec beaucoup de facilité, son corps a été enterré. Et on a qu'on n'en parle plus. Mais il se repose en paix. Mais la famille, tu sais, si les lots entraînent et commis exactement d'actualité, 7 mois après, on n'a jamais tourné cette page-là. Ce que Bazala qui bat tout, les lots et qu'il dépaisse sa veine. Parce que maladie, il y a papa Etienne Tshisekedi. Malgré qu'on n'en parlait pas. Et comme la Russie, que la Union soviétique, dans le temps, il y a Lénine, on avait peur de parler de la mort. Yo omoni, kaka ndenge bango bazalaki, président, il y a IDPS. Ah non, il est bien portant. À cet instant même, il est en train de voir son médecin. Moudou déjà assez accouché. Donc on avait peur de parler de la mort. On avait peur na erwana ke Moudou aloba. Te oyo bango ba belelaka kaka testament ke atikaki wana testament na ye, mais atikaki testament ke esika boyo bokunda ngai ou bien bozwa ngai bo memanga na kabeya ka mwanga ke kaka testament Félix est premier ministre. Ce qui est drôle, c'est ça. Le testament, c'est parfois Moutou, Akoki, Koloba, Taï, Ndenge Nazaboye, et parfois, pour ça, il a marqué, Bokundanga Penza, Nakati Yamabele, pour ça, il a marqué à voter. Je connais un vieux à nous, Papa Roger, à quel mois na 50 dollars, oyo ya go pass na aéroport, alobi, na yebi ke mwana nanga akouta poto, akoya, oyo mbongo, ya go pass, oyo mbongo ya tike na ye ya kozonga, oyo mbongo, bokosomba masanga, oyo mbongo ya se, oyo mbongo boko. Donc, il a prévu. Mais c'était un simple monsieur. Un simple monsieur. Bango, na moment wana, bazoko ye, ba bien que, papa aza maladie, bazoko ne kolakisa ye, ba ndap, somba, au côté, ya basango, bazoko sala, ba côté, soki ya mabele nini wana, bazoko ne kolakisa ye, alors que le vieux à cet âge-là devait prévoir, et si kaya kokundaye, à prévoir la cérémonie, il choisit la chanson. Mais Talakaka, on accuse les gens, Mouta Cheveye, un tel qui est allé lui rendre visite, Bango Ponani na Kenyo Kokota, alors qu'il est allé le trouver seul, abandonné. Et aujourd'hui, malade, il était abandonné, et mort, il est encore abandonné. Et bon, Lélo, quand il était malade, même maman Marthe, il était où? Au lieu
au chevet de son mari, malade, à l'hôpital, rien. Il était à la maison. Il était à la maison. Quand on téléphonait à secrétaire, ce qui particulier, à lobby, Zéla, et on a, le secrétaire, on n'en parle plus. Hein, à Mbringa Momi, à Belgique, et silence radio. Voilà la réalité. Donc, Papa Etienne Tshisekedi a été abandonné, malade par sa famille. Sauf, comme il y a Moïse Katumbi, Katebe Katoto, il n'allait pas le seul. Na état Oyoya Zalaki. Ils étaient au courant. On l'a laissé mourir seul. Hein? Donc, on accuse d'autres personnes. Parce qu'on accusait gouvernement. Mais quand il était malade, quand il était, et parfois, et kokaki kozala ke bomoni ke a komi na etawana, bolobi non, nous préférons le rapatrier na état oyo yazali, malamu ake de kokufa ata na mboka. Kuna peut-être bana kasinaye ba kokaki kozala pembeni na ye. Aujourd'hui, vous l'avez isolé et maintenant, vous l'avez abandonné. Parce que nous autres, on a ezali awa na Belgique. Moi, je donne la faute à 100% à sa famille biologique. Famille biologique, comme ici, Papa Etienne Tshisekedi, na situation wana. Il est seul dans son lit. Moutou peut-être bato kaka ndenge balobaka mutu ya ko bongisa ye ata maboko kokanga ye munoko mutu mususu alors qu'il avait une femme et na molongo ya somo ya bana sali pasi pa et sali pasi lelo Mobutu est mort entouré de sa famille. Mobutu a confié. Maman Bobila Dawa, ils étaient là. Donc, Vandi, hein, Dandenge Azo Akati Pema. Mais papa, c'était dit, Katebe Katoto Ake Kokutaye, et maintenant, le fait de voir cette vérité-là, et comme elle a eu problème, le nom Bazoko, mais quand il était malade, pourquoi vous n'aviez pas été à son chevet? Pourquoi? Ikaka mbongo na ye ndenge azaliwa premier ministre batienga bo mais yango nde ayeko binisa na ba testament kaka Papa Etienne Tshisekedi atika testament kaka mwana na ye premier ministre testament mususu ezate ndaku oyo ya limité ya nani et rien alors que il était le premier docteur en droit. Testament atiki kaka owana. Papa Roger Nakanisi vraiment ce qui mituna et sali to essayer pour répondre à la mituna ya bandeko ou ce qui était makambo oyo et sali mawamingi. Mutu nyonso na vie ce qui proche à Kolinga akende kopema na kimia mais lelo mwana azoko waya donc ezali neti yo mwana ebembe ya papa evandi nanu na se yo oke komela masanga parce que ndenge bazoko loba na Maroko kuna akoti na bar ba champagne ba momi oyo bazoko kokati sa Méditerranée soki na ba boatu ambiance ya ndengwana mais ça fait la honte et ça sonne et après vous accusez les gens mais ezali binomoko comme mutu akei na ndenge wana donc nakanisi ndenge tolobaka ke molimo na ye epemi nanu te. Il devait être en colère vite sa famille. Parce que maintenant, il est esprit
amoni nyonso ya mabe bosali ye. Et peut-être lelo azokoloba ah mwana wana akokaki Joseph Kabila akokaki kopunda ngai na mwa ba honneur oyo nga nazoko mérité mais tala oyo bino bosali. Et au profit il y a pouvoir. Pouvoir yango yetata a lutté combien d'années contre Mobutu. Il n'a jamais été président de la République, premier ministre il y a quelques jours à ça. Donc même nombre de la primature que Kengo Adondo 3-3. Oh là il y a Zate Aïgala Bango Azate. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé? Lelo Bino, vous le payez en monnaie de singe. Bino Mokobana, les enfants biologiques, la famille biologique. Kolo, il y a orgueil. Ah, héros national. Ah, Bapé, ça y est, médaille, héros national. Bapé, ça y est, quelqu'un qui est mort de mort naturelle. Et c'est quoi? C'est lui qui a donné sa vie pour le pays. Un héros national. Bino, bo commissaire héros, bo commissaire soki. Ah, comme il déjà que etikali muke. Ah, okei, otikeli biso ton fils. Ndenge kaka ezali na évangile. Otikeli biso ton fils bien-aimé Félix. Mais donc, vraiment, IDPS est commis nini. Est commis nini. Hein? Peuple est foule. Peuple. Le peuple ne se prononce que par voie référendaire ou la voix, il y a vote. À ce moment-là, on sait qui est majoritaire. Donc, vous n'avez pas la démocratie. Nous sommes la démocratie exacte. Parce que vous parlez au nom du peuple et vous ne voulez jamais consulter le même peuple. Papa Roger, Nazomi Selio Malo. Ok, merci, monsieur Pierre Maziza, Mituna, côté à boîte des alités. Alors, Natango, Toza Kopesa, Maloba, et pas ya monsieur Denis Kakoka, Azwa, une minute. Si Manayango, de Tokende Kopesa au monde de la fin pour une minute, Nabiso, et Komi Pesa, Bongo Nasuka. Monsieur Denis Kakoka, Malobezali, Painayo, une minute, s'il vous plaît. Oui, merci, Papa Roger, Opesanga Maloba. Ozomona ke ndeko Maziza oyo lobi ezali ya solo. Félix Azawana alateli biso balineti neti oyo babengaka ngembo. Azo komitia nesika ke na ndenge baba milita bazo kobenga yeke président yende moto akobongisa mboka na biso botelema président azo kokota ye azo komona ke azwi ngenge héritage oyo ye azo komona ke héritage oyo tata na ye atikeli ye ezali nde poste to sikoyo ye mpe Tshisekedi neti ye akufi azalaki président ye mpe alati président de la république po nde na mikolo oyo kote ya bamilitant na bango nde ye nde moto akobongisa mboka. Or ozomona ke wana nyonso tu ezali nde zoba. Mpona nini mpo bamilitant na bango bakoma neti endoctriné, cela veut dire que mituna bango esalaka lisu bien te. Lelo bakolobela bango kaka boye lobi kaka les mêmes paroles. Bakoma neti barobot. Au président lobi boye, au président lobi boye.
yegi soki vraiment que Tshisekedi atikaki testament il fallait atika testament pendant que ezali awa pendant que ezali awa héritage oyo atikeli bango ezali awa mpona biso tozovivre awa ndeko Maziza ngai bana na ngai bazwa kombo na ngai nyonso mpona nini mpona héritage mpo ngai nakoki kodéshérité mwana na ngai te me nde kombo nde kodéshérité ye ozomona ke na niveau ya Félix ngai azomona ke ere moko azosala mpe papa wana nko parce que ngai na style étude ngai alobi me Félix s'appelle Tshilombo Tshisekedi et les autres c'est Mulumba. Awa na niveau ya Belgique po ke nani notaire atia ye na liste ya héritier ekuzala matata ngai d'après ngai je fais des analyses nga lobi Félix azosala asali vie wana nko à partir ya kombo omona ke ezali mawa mingi ndenge yo ndeko Maziza outi koloba le vieux a été abandonné dans l'hôpital po awa na biso na bamboka Belgique ezalaka soki moto akomi na babe yango na étape finale babengaka mwasi ou bien bana bakoloba ya bino ke po accompagner tata na bino akomi na suka po accompagner ye jusque na liwana ye mingi bazalaka ozomona ke famille mobimba baentouré tata na bango te kino tata akoki me oyo ya bango batiki mutu ye moko bango baapprendre ke mutu awe soki na mundele akomona yango suspect parce que na mundele avant que acte ya décès esalema balobi ke mutu akufi boye na boye il faut que nous nous vider par compte. Parce qu'au moment où nous avons compris, tous les comptes sont bloqués. Donc, on va dire, oui, bien encore. Bango na monique, bango ba sala ki sire c'était que pas profiter pas bibisa bala. Parce que les comptes allaient être bloqués. Merci, Papa Roger. Bonjour, M. Loma. Merci, M. Denis Kakoka, M. Pierre Maziza, mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, merci, Papa Roger. Merci, Nandeko Denis Kakoka. Je remercie Balandinion sur la Radio Zoomel 1000 pour un sujet où il y a l'élo 20 ans après, il y a Mobutu. Nakanisi lelo tokoki koloba bango baso koloba n'y a pas mutu oyo akotikala na mabele oyo éternellement biso nyonso toza kaka balekinzela
tokoki mpe koregrete baoyo bakenda te parce que ezali mokano ya nzambe parce que lelo bato ebele bakomi koloba Mobutu azalaka bien baoyo mpe lelo tozoko parfois kodétester parfois tozoko contester nous allons aussi les regretter biso nyonso parce que lelo okomona kaka mutu mukolo le dieu des orphelins. Non. Ceux qui ont commis adultes, sur le plan, il y a loi aux orphelins. Les orphelins, ce sont des mineurs. Quand on est adulte, au commis responsable, tu ne peux pas te faire appeler orphelin. Les orphelins, ce sont des enfants mineurs, oyo bazali lisusu, sous responsabilité parentale. Donc, il n'y a pas d'orphelin adulte. À part que ceux qui osali na ba incapacité oyo ndenge tolobaka ke ozaki zengi ou nini, tu te fais appeler orphelin jusqu'à ta mort. Mais ceux qui t'es, quand on devient adulte, on n'écrit pas qu'on est orphelin. Yo tata oloba devant banana yo ke nga yo orphelin pasi, et tes enfants ils vont dire quoi? Donc to kanikisaka que lelo to regretter Mobutu te. Parce que ceux qui ont regretté Mobutu, pourquoi on l'a fait partir? Parce que tout contesta qui peut makambo mususu mutu nyonso akoleka. Le bienfait, oh y a Joseph Kabila, même ils ont contesté les lots. Lobby a au monde à Kinshasa courant et zongi pour nini à barrage à Zongo 2 est commis opérationnel. Mais ce sont des œuvres Oyo, Joseph Kabila Akotika. Donc, Bisopeto Obano Kanisaye. Et certaines personnes au Baza vont aussi les regretter. Dengue Bakomi ba nostalgique lelo ya Mobutu. Alors que Binomoko Boyebi, le taux d'échange Oyo Mobutu a tiqué la Kabiso, Tokoma Kana ba millions. Donc, lelo Bandeko. Biso nyonso tozali balekinzela tosambela kaka tosala pe makasi ke mboka na biso le peu de temps oyo toza na mabele ya Congo qu'on puisse en profiter totia kimia entre biso totika kofingana totika kobomana biso na biso ndenge ekomi lelo ba combattant ya pareko ceux qui ba résistant bango kwa mibengaka bakeko bunda na ya RCK bakeko bunda na ya IDPS. Donc totika bioko wana nyonso wana ezokomema biso na division bino moko siko bokomi komona ke tokoki kozala soki toza na liloba moko te toza na makanisi moko te bino bo évoluer na ndenge na bino ba mususu wana ba évoluer pe. Le multipartisme ezali intégral na mboka na biso awa na mikili ya poto ba association ebele et se créa kaka pour la liberté wana. Donc arrêtez que ça soit batu oyo na temps ya Joseph Kabila, laissez-le évoluer tranquillement. Laissez aussi vos frères musiciens, vos hommes kaka zoba oyo bino bobandaki ko reprocher ba musiciens et komi na maboko na bino moko ba combattant. Donc voilà, mboka il faut évoluer, l'amour doit régner entre les Congolais, peu importe, parce que lelo soki okei na ka oyo okomi kaka boye oyoki kaka mutu ya mangala, tu ne vas pas. La première question que tu n'as ozali mutu ya parti nini okotuna ye ozali mwana ya Congo. Donc c'est ça qui devait être notre force. Mais makambo oyo ya opinion politique et comme faiblesse na biso ba Congolais, faiblesse na biso. Voilà, Papa Roger, Bandeko, vraiment
merci mingi pona pokwa ya lelo. Merci papa Roger Nazo Seloma. Merci, monsieur Pierre Maziza, Bandekomba Bolingo, Tokomi Bongo na Sukaya Masolo na biso. Masolo o esangisaki biso na sujet kitoko oyo bandeko bamemelaki biso bino moko bouti kolanda. Topesi merci na monsieur Denis Kakoka, merci na monsieur Pierre Maziza, pe merci na bandeko nyonso balandaki biso kote ya boîte. Pe na tango oyo tokomi na Sukaya Masolo na biso pe tolobi bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali. Na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000. Pour radio on ezaka matata. À partir ya suki ezaka suki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte un volcan. Qui en goya bien. Keba. Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakani na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Luzolo Yoyo. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. André les Sapoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Salut Sasseur, Nono Makandila, Fier, Zarené, Zolane. Tuzolane
Soma Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osanga Hubert Betamona Kati Betamona émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino babande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bokozumela bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpo na bino tosiki wana mpo na lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpo na bino na banzi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.